Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour la grande famille de BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, ici que les hommes et les partout dans le monde. J'espère que nous vous allez bien, la grande famille. Bisopé, tout va bien par la grâce de Dieu, toujours. Voilà. Kota aimé partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. Et ça va bien au BBC Mpoi TV. Famille Libota, shalom. Shalom, 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 shalom. Alors, bon, depuis il y a semaine. Bon, depuis la semaine, na balandinyo sur BBC Mpoi TV, voilà. Lelo déjà tous les 30, to kumisika nzambe, ya koloba ke non, mois ya septembre, to silisi yango, o ezaki pe facilité. To koloba te ke non, mois ndenge ezalaki ezalaki bien, ezalaki pe ka facilité. Et lorsque to komi pe na suka ya mois, to zongisika matondi pa nzambe parce que na bandeko oyo peut-être to bandeki na bango pe mois, ba 6 mois te, to za spécial. C'est juste sa miséricorde. Likolo na biso, yango biso tokomi ata na fin du mois ya septembre et naza na espoir akoloba ke non, to kota sous octobre to 6 après octobre toujours ensemble avec famille Libota, ma grande famille quoi. Voilà. La grande famille beaucoup tabo aimé, beaucoup tout na ma bébé c'est nini sous kuna na bijou il faut penza to tchae mundunge. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont la vie. Ce que tu as l'été. Aux autres traverser un moment, et ça secret dans le Sabino. Aux autres traverser un moment difficile. Aux hommes mayele. So aux hommes mayele te. Au tikala ntaba be vie na o mobimba. Là on a eu Sabino bongo na yebi. Et ça moment moko ope nzamba yaka ko interpeller mutu. Mabe moko e na nzela na yo nzamba zo interpeller yo. Alors quoi biso batu toza toujours na ignorance yango mona ke no to kutana na bambeba. Alors moni makamunyo so yo leka ya bijou la reine. Asengi pardon, babwa kisi pardon na maman loketo alobi ke non azana na pula akosa nini azana na pula ya ko bima siko te. To yokaki. O baza ba fan ya sila ba bimaki ba communicateur na ba maman nyoso batu na kaka na ba commentaire ba fingi bijou pas comme possible. Alors na minute oyo pour na nga soki yo bijou il faut zomaeli parce que il y a eu même de ba collègue na yo il y a ba artiste mususu pe ba bimi ba lobi non il ne te fallait pas. Et là ba pardon mususu ba sengaka o tala non pardon na zo senga oyo retour na ngwe koza ndenge nini. La grande famille, je crois, tous en film et tous dans la belle vie télévision à titre ya traumatisme. Lobby déjà total qui deuxième épisode, tout bande qui en depuis samedi. Lobby total qui deuxième épisode, les autres total à troisième épisode. Bande juste kaka titre ya traumatisme, ça dit déjà beaucoup. Alors tous à la agité ou encore tous à la wana et belé ya total à traumatisme. Belvia lingala kisabiso nini ngalo bela biso nini na kati ya film wana. Biso nyoso to yebi traumatisme ezani na okiko définir traumatisme awate. Mais to yebi. Alors, tout à la na traumatisme wana na kati ya film wana leçon ekozala nini? Leçon ekozala nini parce que ozotala ke non ozotala na film au moins déjà ke non mutu na kati ya film wana azala cauchemar na ye. Belle vie ce que na ngambu na ye ba noko na ye kuna baza ba cauchemar na ye comme pour dire que non ba traumatisé déjà so ça déjà na mutu moko do ça na cauchemar na yo ça déjà passé to ke kuna na ngamba et pas maman top kuna umona que non ba coquette ba Karine Yamado ba muchopi baza suspect ba cauchemar ya belle vie. Ok, si quoi est pas prisle, tozo e bate cauchemar à prisle kozala le andaya. Bozo landa la grande famille.
Ah, nzambe. Bomoni soki botali, quoi ça? Botali, na flash show, pesa ki bi balakis, batiela ki biso, c'était le vendredi. Il y a 3 minutes. Juste briefing. Juste briefing, ya film ango ya traumatisme. To monaki, place moko gesho na sima ya nani? Na sima ya Prisley. Bozo yeba, na fongola yango ka muke po na pesa bino posa tokende tozala belé kuna toki ota filme na biso ya traumatisme. Ce n'est que lorsque Nathalie deuxième épisode lobi na moni déjà Léa ndenge abimisa ki déjà ki mutema mabe envers Prisley donc abano vivre ah belle vie ça grave hein. Soko oumela Poutine. Bon t'as la première épisode. Premier épisode ezalaki otali harmonie oeza entre Prisley na papa na ye Turbo et puis na Léa. Na comprendre ki te au juste problème eza nini awa. Après étoile aye kozwa mwana, aye kozwa Prisley. Turbo azelisa ki alobi ke no zela Léa ya mama na ye aya. Et na ndenge étoile azwa ki Prisley. Nde to ko comprendre que ne Prisley aza mwana oyo Turbo abotana nani na étoile. C'est-à-dire que non et pas maman bobo koline eza Léa ndako za la cauchemar ya nani ya Prisley. Bande ko je vous dis film oyo ko za grave. Siko tango na raisonner lobby na tali kaka Léa ndaya. Na ko tala 3 minutes ba tchela kibiso soki bo kebo tala bo mona ke non gesho bande ko landa Prisley na sima. To ebite siko gesho wana. Aza bandi Léa nde aotinda epo akele ko lever Prisley. Bon mona keno bandi ko photos za libele to kene ko découvrir to kene ko yeba Léa akosala nini. Akosala peut-être Prisley nini. Je crois toza ensemble tozo landa bozoka o nazolo babandeko. Parce que Léa déjà na ba rapport abane ko pesa nani abane ko pesa Laetitia Mwamba oyo aza lekine na kati ya filme. Mutema wana ya keto facture nyonso kombo Prisley bosala boy Prisley asombelinga eloko na suka nango Prisley kaka Prisley bandeko automatiquement pe place wana eza conseil comportement o déjà les affiché ki lobi eza déjà conseil biso basi ngala na milongola baso non babala te lorsque oso s'engager na mobali oyebi ke no mobali aza na bana bandi ko kolinga ozala cauchemar ya bana wana te kolinga ozala cauchemar ya bana wana te parce que so otali pe Prisley ka ozo mona ke non mwana za na ye bien mwana za poli mwana za na ba esengo na ye a respecter mama koto a respecter mama koto innocente ya bato innocente ya bato bandi ko na komi ko bangele na Léa oyo Léa kosala Prisley nini gesho na sima Prisley kuna kopana nani apesi ye eza Léa te po ya vanda siko kimia na libala na ye bandeko le karma existe. Alors bref la grande famille toza lebele wana tokene kotala filme na biso traumatisme filme ya belle vie na monaki ndeko moko abengaki ngali mama BBC kaka ndengo lobaka ba film ya belle vie eza ba biloko oyo eza ba biloko na okelo eza ba vie oyo batu baso mener niveau ya mitema ya mabe ya batu niveau ya comportement ya batu vie sociale ya batu tout belle vie tout chaka yamona ozomona pe bitumba pe ezanga te bo aimer bo partager et ça bien bon toza isusu ebele wana na 16h30 17h30 babiso mususu yoza 17h30 ya tokende ko découvrir mutema mabe isusu ya Léa parce que toyebi ke no Léa déjà place na tableau ba pesi wana mwana batu Prisley nga na banjo yo kele déjà mao nzambe kaka nde akoyeba kubatela mwana wana alors totala kaka totala Léa traumatisme oyo pardon donc c'est-à-dire que notre traumatisme moko kozala awa déjà belle vie kuna banoko ne bazo sale makam balingi belle vie chambongo na compte te na banki te
mbongo faut na papa lianza bien to iba kombongwa déjà baza bato ba ko traumatiser déjà belle vie kozana mutu pembeni no mudo akomi le cauchemar. Lorsque mutu akomi le cauchemar c'est-à-dire que non mbala moko ba de traumatiser yo. Alors film na biso déjà titre ezolo ba ebele. Ce que tu as dit na mozindo pour te développer traumatisme na et la kisaka kana ki mutema mabe ya bato bato bayebi ko vivre na bato te bato bayebi ko vivre na bato te bozana loga ba cauchemar ya bato na ba vie nde loko tozo vivre lelo tala le musala belle vie azo sala banani baza ba cauchemar na ye banani bazo traumatiser et bika bino boko na ba commentaire. Alors conseil moko eza na kati wana to yeba ko vanda vie sociale to yeba ko vanda kana bato moko pe ba comportement ya mabe to doza kango. Bref nakangi parenthèse à promotion to za lebele wana toujours famille libota boko boma tilanga ba focus c'est ça bien to zongele na dossier ya bijou c'est-à-dire à bijou pe il faut la traumatiser na Nzambe nanga bijou abimaki aye ko senga pardon na pardon ya bijou wana je crois que le même jour au vidéo audio ebimaka ya bijou tango azo senga pardon nga mama BBC na sala ngope analyse pour nga na loba que non toi tu es sûr que non mutu oyo blessa penser ça kaka sila je ne pense pas pour la minute tango bimi oye ko senga pardon yeba que non oblessa pe belle vie. Po lorsque bane ko bima ko ya ko finga batu ya ko finga peut-être yo makolo nini makolo soso libumundikila batu pe bane ko bota ma partir ya ba insulte na yo o baba ndeki ko ya vers belle vie ko finga belle vie. C'est-à-dire que non ozaki mieux placé te ya ko senga pardon ou encore il fallait minanu ozwa tana yo ya façon ya ko sengela pardon nde loko ezanga ki yo. Je crois na lobaki yango jour wana na lobi yo bane ko bima oye ofingi mais ba retomber mingi bane ko zongela nde belle vie. Mais lorsque bimi oye ko sa nini oye ko senga pardon na mutu moko nyonso na nini intérêt koto otingamela ki intérêt ce que monaki ke no intérêt ngo moni ke no batu batimbeli yo me ba ola kisote mais yo moko bendi bilili oni mutu soki azana mutu azana mutema mabe ba inspiration mabe pe mingi yaka et voilà ba retomber ce que ngai tango moni na tie mo santu wana ba ndeko biso nyonso toyebi bijou abima koya ko manquer pe mo santu ba vidéo ezebele c'est juste lorsque abalaki toyebi ba bêtise na pe pona ko pakola mo santu salité te ou encore na ya ko blesser non non lo ba par rapport ya pardon oyo bijou la reine abima ki aye ko senga ye ndenga zaona ablesa kaka belle vie ablesa kaka nani mama loketo mo santu pe elle était humiliée ye mutu ayaka ko humilier mo santu pona mobali oyo vandaki na ye soit disant mobali azana mbongo ovanda na mobali pona intérêt ce qu'on intérêt wana ovandela olobi te awa na minute one bala reza na belela déjà na dénoncer déjà mo santu au salir mo santu vérité yebika yo moko ndengo bimaka ce que lelo libala ngo okotaka ya intérêt ekufi po eloko eza esute siko mosanto ofingaka mosanto oyaka kosalir ye et puis mosanto azaki fi moko bandeko abima pe te koya koloba avanda mosanto abima te la grande famille bo aimer bo partager to solo la kaka to solo la kaka en général na likambo ngo ya pardon o to fongola ngo poke donc to ramener savoir à bijou. C'est-à-dire que non yendenga zawana il faut azasiko mayele. Il faut vraiment afongwa avuzwa mayele. Ce qui a dit que non bana otambola loko mfi moko bo raisonner za raté ah est-ce que ça moment oh vraiment il faut zwa temps ya ko raisonner makasi. Tout ça c'est quoi intérêt? Intérêt sali que non o banda ko finga batu intérêt sali que non o banda ko bebisa ba relation mususu pona intérêt et lorsque intérêt wana esili on se retrouver place moko boye ce qu'on a nazo mituna lelo ko kutana na mo centre bo solola o pese bonjour
parce que yo ozwa mosantu lokola mbanda ozwa mosantu lokola soki démon moko boye oya kobelela parce que yo omonaki déjà koto intérêt moko boye ya bien eza nakata mosantu makolo soki peut-être ezalaki bongo onaye koconfirme yango te parce que mosantu mpe abima te mpona koya kose justifier après babétise nyonso obele nani bijou apakolaka ye. Parce que pourquoi pardon na ye ntango obimi oye kosenga pardon na mutu moko ntango obimi oye kosenga pardon na mutu moko wana oyo eza mama loketo osila oye kosenga donc oza déjà na mission ou encore oza na vision ou encore oza na nini ya koloba keno ozobule intérêt na yo ya koloba lorsque na osenga pardon oyo eza keno babenganga na bafilme likambo ya intérêt tolobela vous les artistes ata ntango na olobela bijou baartiste mosusu basabona baartiste ata soki bosabona te me balandaka nga bayebi mama BBC eza conseil eteya eteya likambo ya intérêt bota ndenge ndeko asa nini ye abambani oza na bato ebele oblesa. Donc bijou azaki mutu moko boye pona intérêt elle est capable ya koloba n'importe quoi po ayebi ke no place intérêt eza bandeko dans la vie il faut kozalaka souple po lobi toyebi te okowelela mpe intérêt oyebi mpe peut-être intérêt wana kozowelela oyebi mpe te kuna ezowuta bakoya kosacrifie pamba bakoya kobenda chance pamba wana eza juste conseil nazoloba na bato oyo balingaka juste kaka intérêt mutu mususu to yo okende komibwaka epa na ye soi-disant epona intérêt amonaka boye oyebi mpe place akotaka te ntango ozoya mpe komikaba bongo apusi yo mpe pembeni me azwi yo makambo boyeba yango te. Donc mutu oyo olingaka kovivre plus na intérêt omitie na limitation vi na yo mobimba parce que yo obandaka kocible obanda ozwa kaka temps ya kocible ya mutu moko boye mutu oyo nabongisa na ye po peut-être pembeni na ye na kolia mutu oyo nabongisa na ye peut-être pembeni na ye na kosala boye yango omoni bijou abambani pardon ya bijou ezalaki vert epa mama loketo po totyama ye na monoko te pardon ya bijou ezalaki vert epa mama loketo etango alobaki yango ezalaki déjà na intérêt ya ayebi ke no ntango na osenga pardon baobenganga na filme baolimbisanga vi ke no réalité eza boye et puis ndenge azalaki wana soki kaka ke non mama loketo arépondaki ete ya koloba ke non abosani ke no abenganga ngai makolo soso bato lelo bakoma kobenganga makolo soso c'est à cause d'elle libumu ndikila c'est à cause d'elle yasengi pardon sikoyo bato wana nyonso basi batikali na kombo wana en tout cas naza nanu kaka na pula ye ya répondre bongo po anini a répondre bongo na lolende nyonso akoloba keno obikiti so ozoluka nini intérêt moko epa na ye et soki mpe bango babengaki yo bandimaki pardon na yo mokili eza ndenge soki mpe bango bandimaki pardon ya bijou la reine mbala moko ye mandoki elingi obalukela belle vie mandoki elingi obalukela belle vie à l'immédiat mais lokola nzambe mpe aza nzambe moko nzambe mawa siko mosantu oyo yo obebisa relation na mosantu juste mpo na intérêt oyo ya mobali ozalaki na ye ozangi mpe kovanda na mobali wana mpo na intérêt c'est-à-dire que non vie ya bijou mobimbe kozalaka ke non soki mutu aza na mwa quelque chose akovanda wana mpo na intérêt soki ebebi akolongwa wana ake epa mutu mosusu siko boyebisanga okose retrouver yo moko poli na kati ya chambre na yo obeli yo moko mutu akoya kotalo aza te parce que bayebi koza mutu ya intérêt. Dans la vie, il faut senga sagesse, intelligence kutude, sagesse et leki intelligence. Bomoni réputation ou dignité, ba somba rangote ba gagnaka. Et loko ba bengi respect ou encore dignité, ba somba rangote ba gagnaka.
bota la kaya bijou na Monsanto ezaki pona mobali na ko confirmer ngote parce que Monsanto pas bimate elle était sage a benana na ena buzo bana a répondra te a kota na rando wana te mobali nanga boye ye wana déjà zo sala ba makelelo na sala émission koto mabe azonga boye mabe mobali nanga boye parce que bana ko mona chweke et pas mobali intérêt parce que mobali azana eloko te osundoli mobali parce que ozalaki na mobali ozalaki prête à kobebisa ba relation ya ko salir bato otaka intérêt bandeko est-ce que bozo comprendre place naza eza pe kaka leçon ya bijou te eza ya bato nyonso mutu nyonso okoyela video oyo eza leçon tozalaka ta vrai na baninga siko neti ngai bijou nayebi te na otambola wapi po baartiste ebele bamoni yo mpenza fujar bamoni yo mpenza obambani na se eza na baartiste mosusu wana bafingama namoni photo moko boye baleza bakwiti bazwi mpenza papa Serge balatisi so mpe ndenge nini soki boke na bapage na bango ya bapolémique bomona basi batie papa Serge wana bazoseka papa Serge bazofinga ye or papa Serge asala eloko te baobenge mukala ya Belleville siko soki bokobenga papa Serge mukala siko nani bijou bokobenge nani parce que papa Serge a travaillaka na Belleville tango a travaillaka na Belleville il est payé pour ça siko mukala oyo bino bobenga mukala oyo encore soki Sankara ezaki bijou musala ba bandaki kosala bando osala ngo na ba propre volonté na ye mais elle était impayée siko nazoyeba te est-ce que boki ko définir biso kombo mukala parce que mukala nga na yeba ke no mukala oki oza boya zolanda kaka zolanda moko pe ba opese moko pe ba pesi ede donc ba omone onde tina te donc komika mwana bitinda yo sala boye eza kaka ke non okutani pe na muto mutema munene mutema ya bien na pese quelque chose parce que za batu nyonso tout e ba yeba rovana na ba mikala ce que papa Serge eza par rapport à nini bobenge mukala parce que toyebi ke no papa Serge musala na ye eza artiste et comédien nde musala alielaka musala kipaka famille na ye musala nde musala na ye statut na ye toki oloba ke no aza artiste et comédien aza artiste et comédien siko eloko nini ezosala ke no botia papa Serge wana bobanda kofinga ye mukala papa mukolo mukala ya nani papa Serge aza mukala Belleville c'est juste parce que ba film ebele ya Belleville papa Serge azanga raté. Est-ce que boki ko comprendre pourquoi papa Serge a ratakaté na ba film papa ya nani ya Belleville papa Serge a intégré à ce qui a intégré a joué a kota na ba rôle presque ebele so bolobi ke no botia peut-être papa moko responsable a kotaka botia peut-être yaya moko boyazoba a kotaka au moins na ba film il faut que ça na batu nde loko ezo zanga pe les abakwiti kune pa mama na binu bato ba mbinga loko ba papa Serge ba opesa pe poa ya film boye bakate image pe ya mutu boye tendance à mutu boye epesa ka pe nani ya bien na film papa Serge asali bino nini bande ko boye excuse ngana ba ikeno na okena ngo ka bongo ezui papa Serge bazui pesa papa Serge ba mami ki e wana mukala papa Serge abimate kofinga ni sila abimate aloba pe mabe ya nini te ye soki ba poser une question sur Belleville aloba ka ba capacité à Belleville apprécier ka musala Belleville na makamususu ndelo ko bo bengele mukala bino bolingi andima Belleville lorsque Belleville sa tezolo likolo non bino nde bokoma ba complexe bino nde bosana mutema pasi ya komona ke non comme est-ce que Belleville elle est entourée na batu moko boye botaka taille ya papa Serge ce botel bomona ke non eza ba taille moko oyo ya ke non na kati ya ba film il faut pas ezangaka pe na nani pe à son âme artiste na biso o Jani akufaki
Bataille wana, banzoto. Ole botia na se. Boza na carence. Si koto oye ba pe position na binote. Koto bozo planifier. Yako bimisa batu pembeni ya nani ya belle vie. Mais koto bo finga batu. C'est-à-dire que non, boza na vision exacte te. Boza na vision exacte te. Ponenge bo fingi pe papa Serge. Akoya na pete ko répondre bino. Parce que ayebi que non boza sur le terrain, boza na terrain. Ba obeta bango nyonso match. Oya gagné a gagné. Et sili. Et puis ayebi jeu ezoleka. Il n'a pas le temps akoya ko répondre bino. Pas ces akaka que non bozo ko esande boza ko bino moko bo misala, bino moko bozo sanine. Bo mi kitisa. Mais boye bake ba plan na bino, ba plan na bino toza nango to lande lango la loupe et là on peut ça les mater parce que lorsque biso to découvrir déjà ba plan na bino et là déjà Nzambe oyazo révélé et la Bible nous dit tout ce qui est révélé est déjà condamnable. Siko sorry papa Serge na bozo finga wana na ba film na bino soki pa banaki koya ko jouer na ba film na bino ingoza la bien botala mutu no ko net Gesho ala pa ke no koya ko sala ako jouer ka jamais na SB na kangina en parenthèse wana tozongeli na no bijou za mutu moko ko senga na belle vie pardon. Mosantu oyo kutu obimisa nde mosantu ndre ndumba pona mobali na yo soki tobito loba vraiment au vrai sens du mot au mona on dirait muyibi ya mobali et ça la kasoni na biso basi soko zaki fi moko yebaki keno yango wana nazoba air moko bijou abungaka air moko mayela bijou eza mukuse oki ko beba na ba ndeko mususu te pona mobali bandeko ezalaka erreur ya yo mwasi oza na kati ya ndako libala obeba na bato mususu libanda pona mobali na yo ezalaka bien te. Vous savez pourquoi? Parce que lobi oyebite bokozala na mobali yango to bokozala te bokokabwana to mobali akokufa. Maintenant dis-toi obeba na bato ebele pona mobali na yo mais un bon jour loko lobi ezalaka ya biso te mobali akufi tala siko na répertoire na o nombre ya bato o bebana na bango pona mobali okotika la yo moko donc o bande ko se sentir oza coupable oza na kimia te soni soko moni bato wana obebana na bango pona mobali na yo soni pour nini parce que mobali yango pazate wana na kena conseil général parce que eza na basi ebele o pe babimaka bayeba akeka kotomboka ka pona mobali na eza kerrer bolukaka kimia ata oyebi likambo yango ya ndenge nini utiliser sagesse na yo po lobi to yebite tala likambo ya bijou abimaka linga bimisa mosantu ndumba linga bimisa mosantu muyibi ya mobali alinga bimisa bijou nani mosantu bien te propre te pona ye soi-disant mobali soi-disant ye kolo mobali. Siko na minute aza na mobali yango te. Na minute aza na mobali yango te. Siko abeba na batu combien pour na mobali wana. Asalira batu combien pour na mobali wana. Okotambola na nzela o bando oyoka culpabilité wana te. Mais osaki pe mutu moko osenga pe mosantu pardon. Si réellement pardon no ezaki ke non, ezala pardon moko sincère. Yango mona ki lobi na ba ke non ezaki pardon moko sincère te. La grande famille, beau aimer, beau partager. Le nom non ça l'analyse kabou. En général, Jésus. Mon santu ye obimisa e mabe. Pardon, ceux qui pardon moko sincère. Tu allais citer le nom même à terre tout 5. Nakati ya vidéo na yo wana. Donc olingai peza ko senga peza batu ata 5 listes lingai ko ata 10. Va même à ta 20 parce que babi que no yo beba na toujours na bato.
mais na liste wana mosantu alinga azanga te. Ok, pas maman loketo, juste ka pour intérêt. Je crois peut-être que non, Zambé n'est pas teyo ya koloba que non, soit vrai na bato. Viens intérêt za bien te, yango Nzambe pas tandi yo. Ozanga bato, soko za mutu que non ozoluka kimia, na ba mosantu nyonso linga osenga bango baki, olinga osenga bango kimia. Na belle vie pe olinga osenga belle vie kimia. Pardon. Ti na okero ba pe ata o nani seki epela. Parce que epela yo muto sala ka trick ba kilo kokanga ikuna na nani. Place ba kanga ka ikuna soki na akapela soki wapi yango kuna. Tango akota ka prison. Peut-être na liste na yo pe epela linga zala na kati ya liste. Qu'on peut dire que nos artistes comédiens basés belé aux aki que non tango bimi pour osenga pardon o tangi ba kombo na yo ba kombo na bango. Mais yo salela ki angote o visa ki kaka nani sila siko sila pona nini intérêt to lobela likambo intérêt bande ko soko moni mutu moko aza pembeni pona intérêt bengana ye avant qu'il soit trop tard. Bande ko ngana kutana na likambo wana ya mutu avandi no pembeni nanga aza donc ozo kepe mawa ayebi déjà faiblesse akoloba ke no bébé senenga zana aza mutema ngata soyo muni na tomboki ndenge nini soki na mona mutu azo souffrir nakanga mutema te nazana esprit nazana motema wana ya kosunga mingi siko ya mona ki yango neti faiblesse epana bato ebele na ville nanga a ayebi ke no aya azaka na faible bon eza faible na ndenge ya mabe te Nzambe pa pesanga mutema wana mais ozolinga ngai te mais ozotala kaka intérêt ya koloba soki na yebise ke no nazangi lipa lelo na lie te ya kosunga nga baza lorsque naya kodécouvrir que non c'était juste que kaka intérêt pembeni na ngai yango omonaka belle vie elle est combattu trop ata bijou oyo nyongo bomoni aye kotomboka bongo aye kosenga ba pardon c'était juste parce que asengaki belle vie mbongo ya ndako yo bima oyo kobebisa réputation ya mosantu pona mobali muninga no mwasi ozo ke kosenga nani mbongo ya ndako ndeni wana yo simba te atanga kutu ata soki ezota non je vais t'aider à kolakisa ke no sala boy zwa mbongo muninga no mwasi afutelo ndako aoki peut-être kofutelo premier mois deuxième mois mais nanga moko je vais me gêner ya kobenga muninga nanga mwasi ke no futela nga ndako muta futela ka mwasi ndako c'est eza mobali. Tout ça intérêt. Vous êtes plus animé na vivre na batu na intérêt, autant ndenge bokomi osuka. La grande famille beau aimer beau partager. Tozotala film na biso na Belle Vie télévision na titre ya traumatisme. Traumatisme wana bandeko to découvrir makambo ebele kuna donc pona nga na omona ke no to découvrir ka bato mitema mabe tellement mutoza mutema mabe komi ko traumatiser bato baza pembeni na yo bota la coquette na Karine ya Madonna nani mutema mabe loko pe ba ineli ka Belle Vie boeto ezate ba mona mutu eza nini traumatisme bomoni soki botali tableau wana ya mama top na Karine Yamado coquette na Muchopi kaka ndenge bazobeta wana na Belle Vie bandeko vie réelle na bakini wana kaka ndenge bomoni kolongola te ko bakisa te eleka na bongo na kini nga monaka ko traumatiser mutu faut zaka mutu mutema mabe il faut zaka mutu faut zandoki pour traumatiser bato po botala neti nani Belle Vie na banoko na ye baza bato bamelaka na bango masanga do bango baza bato moko boke no Belle Vie ke kulukila bango balia bamela basa nini balangwa balala na se Belle Vie ya suko toka bango eza mutema mabe ko traumatiser mutu eza mutema mabe to protéger pe na ba sens moko boy te vous êtes plus régné na ki mutema mabe yango na bokomi na baninga vous traumatiser baninga
pisa ki mutema mabe bo koma ko traumatiser botala ndenge ezoleka na bakommunicateur nyonso ya nani ya mama loketo. Mais lokola siko to sito timbeli je na bango siko traumatisme wana ezongela ndeka bango moko. La grande famille bo aimer bo partager. Et ngana banana lobby koto na zongi sous na promotion na lobby koto na zongi sous na promotion. Pour na pesa pe bino ka posa bo kende kuna to yebite Prisley ba ko enlever pas Gesho. Siko to koyeba ndenge nini keno Prisley ba ko enlever pas Gesho to Gesho azana simana e pona nini ngana bino to sa ndeni poto yeba to ke otala to kota na Belle Vie télévision to ke otala film wana poto yeba sort pe ya Prisley wana problème nini Gesho na simana e problème nini to koyeba ndenge ni foto ke kota kane na biso bino keno bande ko botala film wana na omona Gesho na sima ya nani na yo ya 3 minutes na Gesho na sima Prisley problème ezani akati sa balabala mabe azonga boye mabe ko pango ezani le ya te siko to koyeba ndenge ni suite nango to kene kana kati ya Belle Vie télévision to ke ota film nde to yeba sort wana La grande famille, beau aimer beau pas. Boy pita on a la grande famille hein. Eza ndeko moko boy benginga lelo bi maman bébé so bomanga kaka la grande famille. Bonjour, ba gros bisous esiko ndeko moko na otanga nanga kombo na été. Vous voyez? A benginga lelo na tongo bi maman bébé se na yoka kokaka na banani. Na be émission na YouTube. Lelo na yoki penza mongongo na yo parce qu'elle m'avait appelé atine un message na répondre et na audio. Et azem sanga keno eloko na bomaka eza kaka la grande famille. Et bon vous êtes ma grande famille non? Mabe abi non maman bébé c'est place au bomanga eza kaka la grande famille. La grande famille oui, vous êtes ma grande famille. Voilà. Bon comprendre bandeko. Bon aimer bon partager. Tozongi. Mon sang tout paye. Bandeko vous savez quoi? Non linga kolakisa bino la personne des bijoux. Ou encore na bijoux pe je suis sûr que non à Hollande émission le baka que non bandeko dans la vie bon na 500 makambute et ko aider bijoux non ya kolakisa que non elle n'était pas pardon elle n'est pas sincérité et ça pardon est intérêt si ko ba pardon ouais ba intérêt na bino pe kuna ne bolanda ba intérêt na bino kuna bokena ko tok bokena ko luka ba intérêt na bino bokenda ka pe kimiate bokendaka po bo salir batu mususu wana nde koma ramabe okipe kolanda mutu na pona intérêt mais obateli pe munoko ekendaka pe siko pourquoi ka la personne de mama loketo ndo sengi pardon et si longtemps que nous osana ba artiste belé oyo solana bango te et ça ba artiste belé o salira Belle Vie baza na kati parce que tant bana yo ya ko finga ngana zo na ko cesser ko rappeler en ngote na ko bando loba parce que elle est aussi obligée à ko senga pe Belle Vie pardon le rôle là au sala ngote asabimi na poisa il faut tout ça ele ba analyse boye ba émission boye azongisa mayele pardon ezaki intérêt ezaki sincérité pour ce qu'on zo luka kimia okoya koluka ndenge osalaki wana te ya koloba keno précisément ndeko na nga sila na blessa limbisa non mosantu mpe oblessa na réseaux sociaux bato mosusu bayeba keno mosantu peut-être abima na mobali ya bijou mosantu boye eza déjà réputation motu mpe obebisaki eza peut-être na motu mosusu peut-être omona mosantu boye oyo ndumba boye bijou abimaka yaka koloba tala kaka yo mukolo mobali obimi oye ko sali muninga no mwasi c'est-à-dire que non soubasma eza parce que oyebi image o pesa batu pona mosantu c'est-à-dire que non na nombre na yo ya batu ya kosenga pardon mosantu aza po vanda kimia batu bandima pardon na yo ya que non na ningi kimia na ba artiste na kati ya liste ya batu oyo kosenga pardon mosantu azanga te Maman epela ozanga te parce que maman epela déjà ça na blessure wana koloba keno ba futa yo mongo o trika ya keno yaka to kende kolia ngulu nzoko yebaki keno bazwa nde kokanga mutu ozoma batu nyonso wana il faut que to zongi so siko ya koloba keno intérêt nde tinda ko kende kosenga pardon wana
La grande famille, beau aimer, beau partager. Siko tala siko pardon go elukeli yo ngambo. C'est-à-dire que dans Nzambe ye moko ayebi ke non o eza pardon sincèreté. Pour ceux qui ezaki pardon moko eza sincère. Ni pe ko yeba na Nzambe pe likola nga ndima lobi o penza ndeko mwana nanga sengi pardon. Loko batunyo so ba to timbi o eza intérêt. Na Nzambe pa lobi te. Si vous avez besoin, on est d'accord avec maman BBC. Liste on a ce qui bino que non, il y a des artistes. Bon mon quand na beta qui bord lobby. Artiste mususu pe balamu que merci déjà au fongoli biso. Merci to yebi position. Ata be no bako benga, to ko yeba ke no ezande ngini to juita to yoki ezande ni parce que au pesi biso position. Ils appellent artiste mususu bi jamais kutu elekate. J'ai été insulté là-bas. J'ai été beau. Botani tu montres quoi papa Serge. Bobendaka bilili papa Serge. Papa Serge aza responsable. Aza na mwasi na ye, aza na bana na ye. Bozuye bo maniki ye photo wana obandi ko finga ye mukala. Tant bozo finge mukala wana, aza na mwasi na ye. Oh peut-être tango yaka ko tourner pas belle vie azalaka payer na ko futa o na mbongo ba futa kaye akena olesa mwasi o aza responsable mwasi na ndako na bana na ye. C'est-à-dire ou encore nazo yeba te boye ba signification ya mukala te. Bozo yeba signification ya mukala te. Siko na ba chaîne mususu o ba benga ka papa Serge parce que papa Serge atuna kaka et pas belle vie télévision te. Donc bino cible na bino donc cible na bino kaka belle vie télévision. Mais papa Serge nazo mona na ba RDC nini na ba film belé ya ba nani ya ba grâce luzolo na mona na ba film belé na ba chaîne belé. Siko pourquoi bozo benge mukala par rapport à quoi? Bo défendre na ngo ki mukala ngo bo bengela papa Serge. La grande famille, aimez la vidéo et partagez et ça abysso bien. C'est par rapport à quoi Bobenga papa Serge Mukala. Nana yebite. Netika nde na vandi boy bande to solanan. Et pas maman Loketo, azana ba artiste belé pe ajouba ke pa na ye. Au grand jamais na oki kozwa artiste moko boye na zwaka boke na pesa kaka exemple ya Lule. Na zupe kaka Lule na ye na mami ki ya na miniature na bandi koloba mukala ya mama Loketo, mukala ya Sila. Na ebite na bandi liboma. Na robenge mukala par rapport à quoi? Je sais que non Lule a travaillé kanaye. Lule muto komelake ba filme, Lule muto sala kaboy, Lule muto sala kaboy na SB. C'est son travail, il est payé. Eza musala na e. Ngai ko bandaka ndenge ni bon matin na lamuki kaka boy na zupe pa kana zuka ka Lule parce que to ebi ke no Lule pas sa sentir nani ya mama Loketo. Parce que yé muto koma ba filme. Un bon matin kana zu na memeli bino kaka nani Lule na mami ke kaka ana ba miniature na komi koloba mukala. Est-ce que ça n'a sens bandit? Ça n'a sens ti. Soutant boya ko benge muka parce que nous les penenga zawana mingi na mona kia tuna ka kuna. Apa peut-être pe na groupe Simba. Na ebite soki ba benga ke pe na ba film mususu na ba chaîne mususu. Et bon maman télé si bo benge nan. Non. Maman télé si bo benge nan parce que maman télé si kuto abimaka aloba ka ba biloko moko boyo zo sentir on nde penza mukala ya mukala. Mais papa Serge, lorsqu'Abimi est peut-être à sa sortie médiatique, va tourner pour la belle vie, non. À lobby, ma capacité à belle vie. C'est une femme qui m'épate, à épate à kabatou belé. Ce que vous avez dit, moukala par rapport à quoi? Bon, mon air moko babilo comme sous bougno salaka, air moko na yeba ate so bo réfléchir à wapi. Car bo eto yebi que non déjà que non, maman télé sindé ce qui est atalako. Nga pe na zui kaka mama télé si pa na ye na mami ki kaka na bandi mama panene mama
Mama Telesi, Atalaku, Mama Telesi, Nini, non, na bandi liboma. Attention, matière exacte na baso, matière exacte na koyaka na ba film ma belle vie, ma kasi na promotion. Hey, matière exacte na kika, bande ko famille libota na ye na mami ki promotion. Et si les journées les qui? Pourquoi YouTube ya linga non, il faut qu'on kotisa kaka ko kotisa émission. Na ko luka eloko moko lokuta te pona ya ko bamba ko baby sa valeur abatu. Non. Tant que vous finissez papa Serge Mouka, si comme maman télé, si pour n'abîmer vos choses c'est juste une question. Maman télé, si oh, ça la sortie médiatique, on dirait chien enragé, on dirait chien moko kati singa, moi moko kati singa. Bino ce que tant vous finissez papa Serge Mouka, si comme maman télé, si vous bengez na bino moko na boko bolo banana, na bino moko bobenga maman télé sinai. Parfois il faut qu'on réfléchisse avant bo saba makambo, avant bo saba makambo sala. Bo réfléchissez ça. Et au grand jamais au monde la famille libo tata moko na tikal na ngape ko mona te. Donc au monde quand que nos inspiration est ça différent. Et ça na ta na communicateur ou communicatrice moko te à cause ya belle vie a OK ko photo et ça peut-être nani sous. Nani sous za close na mama loketo kuna. Kaka ye peut-être ta mama télé si nani ou bien azupe kaka soki ba bonbon na ye wana na mami ki bango na bandiolo ba mukala parce que bango ba tourna kaka kuna na bandika ba mukala na aussi ça na énergie on est à faux débat et ça vraiment faux débat ya ko finga papa Serge Mukala et ça faux débat maman na faux débat botala pe bato baza pembeni ya mama na bino bomona keno ba mikala nde baza ebele na pesi bino ka exemple mama Telesi bobenga mama Telesi nani soki bino bobenga papa Serge Mukala mama Telesi bobenga nani na ngambu na bino moko avant bo sala makambo bo réfléchir kati. Bref, la grande famille na lobaki keno na okena muka bongo tozongi na lisolo na biso na mimila kibino Bijou la reine. Maman epela aseki Bijou la reine. Bade oyebi ke no sagesse c'est le mot bien. Oyebi ka o eloko balobi sagesse, c'est eloko mot bien. Bomoni bino ba artiste. Tant bosala ka musala na bino eza musala moko koloba art de parler. C'est-à-dire que non, il faut déjà sage dans ma cambo zo bimisa na munoko na yo. Mais comme on a Bijou nenga bima ki ela kisaki no ba artiste belé baza na ba art de parler mais baza na sagesse. Baza na sagesse. Ngaku tunakona komona nani mon centre depuis Bijou abima pona ko salir na mona on dirait kota mai on dirait nini et ça là qui penza propreté. Siko okomona mosanto azoya kuna yo pozo ya kuna opesa ye mbote to koleka ye so disant que non mobali nanga soki asala boye na mobali nanga soki boye et sinon tant que non mobali ngo zana isu pembeni te. Bon mona place na oloba que non parfois dans la vie il faut qu'on a sagesse. Vous aimez vous partager la grande famille. Vous aimez vous partager et ça vraiment biso bien. Na komi nanga ko chité. Natika na 1 minute bande ko toza na film na biso tozo ta la traumatisme na loba toujours que non na cesser jamais promotion il y a katia makila awa alors kalaté awa 16h30 17h30 biso awa il à 17h30 tout à la film na biso ya traumatisme 3e épisode Laetitia Mambaza na film wana Karine Amado, Coquette, Muchopi, Papa Lianzi, Papa Mbata. Donc, les films moi déjà qui non tolia déjà qui toko premier épisode tolia qui toko hier puis 2e épisode qui toko ka Papa Serge Penda makinga izuwa wapi. Zuwa et puis ça posé bon fika papa bozo miss bodon bo rata Papa Serge na SB. Rata pinza. Alors, c'est au moins ça la grande famille.
merci na bino nyonso, merci na bandeko nyonso ba okomela biso, merci na bandeko nyonso pe bazobenga, merci na considération na la grande famille, merci vraiment na considération na bino, sans bino mobulu. Bo matisa bo maximiser ba j'aime, bo maximiser ba partage, ba openon ba s'abonner te ba s'abonner, voilà, et ça toujours biso bien makasi. Vous comprendre la grande famille toza wana biso nyonso to soutenir belle vie. Bitumbeza physiquement, eza na physique, eza pe na spiritualité. Alors, ba o pe balanda maman bébé c'est to ebi ke no ba sœur en Christ ba zangité, ba frère en Christ ba zangité, ba pasteur et voilà. O ebi kaka ke no aza corps du Christ, to zangisa ko tia belle vie na prière te. Nde ya motuya to okipe kaka koya to ye to défendre belle vie, to lobela belle vie, mais soki tozo telema pe na prière te, c'est comme si to sa ilote. Alors il faut toujours péter téléman en prière pour nous embêter à toujours continuer à protéger belle vie parce que comme on a belle vie il est le bongo et ça comme makasi ya ba promotion na biso to bien ko défendre été les nzambe mutazo batela ebutulo kwa moi nzambe zo bundela ebutulo kwa moi nzambe zo continuer ko pesa inspiration nzambe zo continuer ko pesa makasi. Alors tous à la kawana bandeko moko tozo prier to ebike no muto sana ba bitumba na e ko ratata 2 minutes ite ya ko lebisa nzambe, souviens-toi de ta servante belle vie et ça bien to bima to zakana loyenge te mama BBC ça la analyse kuna mama BBC live to sala mais eleki ya mutu ya lokwa prière prière eza ya mutu ya parce que wana to beleli siko armée céleste vous comprenez. Alors je vous aime la grande famille. Tokutani bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.